Matondo. Privilège que nous avons de pouvoir être Ezongisama ici. Nankolo. Et je suis aussi reconnaissant de ce que le frère Ross se soit assis brièvement et qu'il puisse revenir. Na zongisipe matondo na C'est comme ça ici. Okolande Kurus. J'aimerais lire une parole de Luc chapitre 21. Alingela tanga likomi ya Luc chapitre Luc 21. chapitre 21 à partir du verset 34. Molongo ya tukumisatu na minei. Luc 21 verset 34. 21-34 Prenez garde à vous-même. Bob misenzela bino moko. Que vos cœurs ne s'appesantissent par le manger, le boire et les soucis de la vie. Bob misenzela bino moko po mitema na bino elanda te ba De vos cieux posa ya mokili. comme à l'improviste, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. Ekozali pona Verset 36. bato nyonso ya mokili. Priez donc toujours et priez pour recevoir la force Bobondela d'échapper tango iso pona ozwa makasi ce qui doit arriver ya oyo nyonso te esengeli eya esimba bino te. Nous sommes ici pour la prière, mais nous remarquons qu'une requête de prière nous a été adressée. Tozawa pona malombo kasi tozomona mikanda batindeli biso pona kolomba. Verset 36. Veillez donc toujours et priez pour recevoir la force Bosenzela tango iso d'échapper bobondela ce qui doit pona kozwa arriver makasi ya et kokima oyo nyonso esengeli la bino. devant le Fils de l'homme. Il y a certainement beaucoup de sujets de prière. Makambo ebele ya kolomba ezali. Et ils peuvent être tous importants. Nyonso ekozala ya motuya Mais kasi s'ils sont de nature temporelle, soki eza ya lolenge ya mokili oyo alors ils ne valent pas la peine de prendre notre temps. lotomo moko te ezali ya kozwa ngongo na biso kaka mpona kobondela mpona makambo ya mokili. Nous considérions comme extraordinaires des choses qui sont vraiment très petites devant Dieu. Donc biso tokomona na motuya ya makambo na makambo na miso na Nzambe eza moke. Et que nous ne comprenions peut-être pas qu'elles font partie intégrale de la vie d'un croyant. Bongo tozososola te nini yango etali bomo ya mondimi. Si un d'entre nous, moi y compris, voulait avoir une bonne vie sur terre, peut-être même la demander à Dieu, mais ce ne serait pas du tout dans la volonté de Dieu. Soki ata ngai ata bino mona biso aza na pose asenge pa Nzambe pota abika malamu na mokili oyo me kozala posa na Nzambe te Pour entrer dans le royaume de Dieu. mpona kokota na bokonzi na Nzambe. Et il n'y a une personne sur la terre qui a été aussi incompris que notre Seigneur. Moto moko na mokili mobimba aza te oyo ayokanaka mpe malamu te na bato lokola nkolo na biso Yesu Kristo. Dès sa naissance, il lui a été attribué des paroles telles que illégitime, Utambotama na ye autre chose de ce maloba bapesaka ye ezalaki maloba ya mabe. ou bien de faire dans son ministère, de faire de lui Belzébuth. Na lotomo na ye azalaki nango babenge mokonzi ya bandoki. Ça, c'était son chemin. Zokande oyo ezalaki nzela na ye Nzambe aponela ye. Être ton chemin et le mien. Ekozala mpe nzela na yo mpe na oyo ya ngai. C'est vrai. Il a cité une fois le cantique qui dit Ndeko bana coucher sur des roses aza oyemba que d'autres
loyembo moko à travers les buissons ezolobake épineux. nalalaki na esika malamu Que voulons-nous bato demander mosusu baza kolala na esika banzube. Quelle est notre requête de prière? Nini nango ekoki kozala mpo na biso ntini ya malombo na biso Qui disait, ça brûle dans mon âme. Oui, ou bien, le feu de l'amour brûle. Oui, merci de me donner nakoloba ete l'expression exacte. moto eza na motema na ngai ubia koloba ete bolingo na motema ya moto eza na kati na motema na ngai matondo mpo na ndenge opesi ngai elobeli malamu. J'ai dû ressentir un courant d'air et ça brûle. Et je sens la brûlure. Il y a une réaction. Ce ne sont pas seulement des paroles. Je le sens. eza bobeli maloba te, Ça monte et ça descend. ezokomata ezokokita na motema na ngai. Quand rien ne se passe, oui, ça brûle. Et nous avons chanté le feu de l'amour brûle. Soki eloko ezolekana te moto ezokosalama na kati na motema ntango loba ezolobama nani yango azokoyoka yango. Un feu froid, Moto ya pio oui, lui, il est décimé. Et nous en avons aussi entendu parler. Et celui qui peut s'y réchauffer se gèle lui-même à mort. oyo akoki kozwa koserechauffe asi akufa ye moko Rien. kasi wana elobi na eloko pe te. Et il se met finalement en colère et dit, à quoi sert cette œuvre? J'ai besoin de la réalité. Donc alobi boye tina nini ya koserechauffe ya makanisi boye tina mosalo eza nini te naza na pose ya solo. De très grandes choses. Nous le sentons. Surtout toutes les sœurs qui se sentent toujours qui parfois, ou bien très souvent, doivent goûter la nourriture, quand bien même elle est un peu chaude. Et elles savent ce que ça signifie. lokola bandeko ya basi ntango balambaka bayokaka moto wana Où est-ce que, soki bameki biloko bazolamba bazoyoka moto wana que ça chauffe? mpo ezokopelisa na mitema. Où est-ce que quelque chose fond? Kasi eloko nini Ça doit être là. ezopelisa na mitema na biso esengeli ezala wana. Où nous n'avons pas bien cru. Boye soki bongo te tondimi na biso malamu te. Ou que nous n'avons pas prié sérieusement pour qu'il nous soit donné. Boye tosambeli mpe malamu te mpo te yango epesemela biso. 36. Veillez donc toujours. Na 36 balobi De temps en temps. tosenzela ntango iso Toujours. kasi ntango nyonso na ndambu te me ntango nyonso mpo na kozwa makasi. Pensons à Romains chapitre 8. So tobanzi na Romains chapitre 8 Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus soki molimo Christ d'entre les morts na oyo asekwisa Yesu na bawe ekokomisa mpe motema na bino ya kokufa ya bomoi puissance de Dieu nguya entrée na Nzambe intérieure. ekokota kati na bino. Il y avait les deux choses. Le feu, makambo mibale ezalaki les lampes devaient être allumées. minde esengeli Là où epela le feu n'est pas allumé, kuna rien ne peut brûler. minde epeli te Alors, donc ekoki kosimba na mitema te. plus précieuse ne sert à rien. Oyo ya mutu ya kitoko litoma nango eza te. Malamu oyo ya Nzambe nde epela kati na mitema na biso. Qu'il ne laisserait pas s'éteindre la mèche qui brûle. Alobi Dans Isaïe 42. na Isaïe 42 alobi akoboma te moto oyo ezokopela na meshe. Ou bien, pardon, nous connaissons tous les lampes ou les lanternes. Avec Toyebi ba minda nyonso to ya bamboka wana oyo ezalaka na singa wana. qu'est-ce que c'est? Nini yango? Et le Seigneur nous regarde et dit, enfant, l'heure de minuit est proche. Bana Recouvre toute la terre. ngonga ya butu ebelemi mulili eza partout kasi bino Besoin de lumière. boza na posa ya pole Ne permettrai pas akopesa nzela te s'éteigne. ke minda wana ekufa. Remplirez à nouveau vos lampes. Botondisa sika minda na bino Raviverait le feu. mpe ye akopelisa moto Nous puissions tous le remarquer. mpo te biso to banso tomona yango.
Quand Esaïe était devant le Seigneur, Tango Esaïe azali boso na nkolo, il eut cette expérience. bongo asali libiki wana ya mutuya. Et ainsi de suite. Saint, Saint est le Seigneur des armées. Esaïe 6, verset 3. Musanto musanto nkolo na mapinga. Esaïe 6. Ont été touchés et il est devenu un autre homme. Amoni ke bibe bonaye esi memaka na moto pe akomi mutu ya sika. Ye moko misosoli. Asosoli mabe na ye. A servi le Seigneur. Boende akoki kosalela nkolo. Ici dans Luc chapitre 21. Na Luc 21. Matthieu chapitre 24. Loko na Matthieu 24. De la fin. Na tango na suka. Au verset 9. Na mulongo ali. Il parlait des guerres. Ezolo bala bitumba. Des soulèvements. Pe na kolela lela. Aujourd'hui, ces paroles de révolte ou de soulèvement. Soki batangi malobo oyo ya botomboki. Au Luc 21 verset 9. Na Luc 21 verset 9. Quand vous entendrez parler des guerres. Tango boyoka makambo ya bitumba. Ne soyez pas effrayés. Bobangate. Il faut que ces choses arrivent. Esengele makambo ya nanu yambo. Ce ne sera pas encore la fin. Mais ezana no sukate. Mais la fin est annoncée. Likambo elobami. Elle n'est pas encore là. Ezana no wanate. Encore un certain temps, mais elle vient certainement. Kasi bonge ko koleka kasi koya na siki siki. Libota ekotel mena libota mususu. Il y aura aussi des violents tremblements de terre. Bako ningana na mabele ekozala. Des pestes et des famines. Pe bokono na nzala. Tout cela tout le temps. Tozo kango makambo na nyonso. Et toutes sortes de choses qui s'abattent sur la terre. Na makambo ebele ezokwela na mabele awo. On n'entendait pas parler autrefois. Aujourd'hui, on apprend, on entend tout par la presse, par les informations. Mikolo L'Éthiopie était tozoka na presse na information. Éthiopie azeke muto abozwi kala lelo nzale kote libango. Et la parole s'accomplit. Liloba ekokisami. Il est dit dans la suite au verset 11. Elobami na mulongo azomi na moko. Un phénomène terrible. Ekozala makambo ya somo. Dans le ciel. Bilembo na lola. Et cela continue. Continue. Ekobi. Jusqu'à ce que nous arrivons au verset 24. Tikino tokoma na verset 24. Kuna elobami. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Bakokwe elikola mupanga. Et seront amenés en captivité. Bakomema bango na boumbu. Parmi les nations. Na mabota. Katikati na mabota. Jérusalem. Foulés aux pieds des nations. Bakonyate na mabota. Tikino. Des nations. Gonga na mabota esila. Ekoka. Ça a été annoncé au peuple d'Israël. Wana basakola na libota bana Israël. Po basosola kankolo te bandimaka epete. Il aura été dit vos maisons seront laissées désertes. Alobi bandao na bino ekotika la polele. Ici que les jours de la rétribution arrivent. Mukolo ya bozong se bino makambo ekoya. Ici. Awa. Verset 22. Luc chapitre 21 verset 22. 22. Car ce sont les jours de vengeance. Ezali mikolo ya bukubukanisa. Que nous considérons Deutéronome 32 verset 35. Deutéronome 32 verset. Le verset 22 la suite. Tout ce qui a été écrit, tout. Il n'y a pas de parole écrite qui ne s'accomplira. Et le verset 25 dit, alors apparaîtront des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et il y aura sur la terre le désespoir. Maloba moko te ekomami ekokisama te. Nyonso te kokokisama. Na ndenge likolo pe bilembo ekopeselama. Il y a une perplexité. Avant, tout le monde donnait des conseils en abondance. Il n'y a plus de conseils. Liboso bazopesa batoli. Les conseillers. Atoli ezali susu te. Nani akopesa atoli? Qui le leur donne. Afin que les Écritures s'accomplissent. Pote makomi kokisama. Chose qui a glissé d'entre les mains des hommes. Eloko ekwena maboko na bato. Luc 21 verset 26. Luc 21 verset 26. Bato. Rendant l'âme de terreur dans l'attente angoissée des choses qui surviendront sur la terre. Bato bazana bobangi ya makambo ekoyao na mokili. Seront
ébranlé. bato bakoningana. Tout est là. Nyonso eza wana. Après que ces signes avant-coureurs, après que tous ces signes, Sima na bilembo oyo esengeli eya yambo. la promesse. Elaka ekoya. Alors vous verrez le Fils de l'homme venant sur une nuit Bokomona mona na moto de grande gloire. akoya na mapata na kembo munene. Les choses commenceront à arriver. Na 28. Tango bokomona makambo koya. Botelemisa mitu na bino. Po te lisikole na biso eza ebelemi. Quand nous voyons tout cela, et nous le voyons, n'est-ce pas? Tango bozomona nyonso wana tozomona ngo te. Tous les jours. Tozomona mikolo nyonso oyo. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Soki oyo te mosusu ekokisami. Les détresses, les catastrophes Bipai na bipai de toutes sortes. bamawa bampasi. Quand je lis parfois les noms qu'on donne aux tempêtes qui font des ravages. Tango L'une s'appelle na comme ça, kotanga l'autre s'appelle bakombo comme ça. ya mipepo ezosala somo. Moko bapesi kombo Hélène, moko bapesi kombo Songolo. Des noms différents. Ezala bakombo ekeseni. Il y a deux jeunes de Philippines qui savent ce que la tempête a récemment. Bilenge ya Philippines bayebi nini yango mopepe ya makasi eza. La désolation demeure, peu importe où elle passe. Pasi ezali bipa biso mopepe ya makasi ezolekana. Extérieurement, nous le voyons. Wana tozomona ngo boye polele. Pour nous, à nous, une parole du Seigneur est adressée. Pona biso liloba na linkolo Ces choses commencent. elobela biso. Redressez-vous. Tango bokomona makambo oyo botombola mitu. Si nous voulons comparer cette parole à celle de Matthieu 25, Soki toloko kokanisa maloba oyo ya Matthieu 27 un cri qui retentit. na mongonga konganga ezobelela. Talani Matthieu 25. Talani mobali oyo bokende na bokutani na ye. Baseka nyonso tu. Il est dit, Batelemaki. les choses commenceront à arriver. Tango makambo oyo kobanda koya. Levez-vous. Botelema. Dieu ne pourra agir avec nous et par nous qu'avec notre volonté et non contre notre volonté. Zambe Mais sauver abana kusala na biso na volonté na ye. Kotelemela volonté na biso. sa volonté. Ezaka volonté na ye. Si nous voulons, alors il veut certainement. Soki tolingi Et nous pouvons compter sur son aide. esengeli totalela ye. Ensuite vient la parabole du figuier Wana nde et de toutes les autres arbres. lisese ya figie Connaissons na banzete nyonso proche. toyebi Et te ensuite ete ebelemi. vient l'exhortation, Nsima na lilendisi verset 34. eye na molongo ya tuku misato na minei. Prenez garde Bomisenzela vous-même bino moko que vos cœurs ne na kobanga ete s'abrutissent, motema na bino manger, ekangama de boire, na makambo ya mokili te. et que ce jour ne vous surprenne, Yete mokolongo des croyants, esutukisaka bino te lokola bandimi. ne vous surprenne Esutukisaka bino te comme un piège. lokola batiela bino piège. S'il y a quelqu'un ici qui est impliqué dans les excès de table ou l'ivrognerie, Soki bato na bino bazawa souci, bakoti na makambo excès de table molangwa susi ya bomoi vraiment nous faire perdre la joie oyo ekobongisa biso esengo na nkolo du salut, nkolo ya joie de toutes les bénédictions. esengo ya lobiko esengo ya mapamboli nyonso tu na biloko oyo ya mokili Alourdi. ekokomisa mitema na biso kilo po tokolanda liloba na nkolo te. Et que ce jour ne vous surprenne alobi ete mokolongo esutukisaka bino te comme un piège, car lokola motambo bati bino. les habitants de la terre. Il en sera ainsi. Ekozala bongo Nous, ce jour, nous devons mpo na bandimi nyonso ya mokili, avoir la clarté. kasi mpo na biso Après ce que Paul tokozala na Paul. Yango nde Paul azokoma na mokanda ba 1 Thessaloniciens verset 4, molongo ya minei, chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5 4. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Me mpo na bino bandeko
boza kati na molili te po te mokolo ngo esutukisa bino bongo lokola bamiyibi. Si nous croyons avoir reçu la lumière, soki tondimi ete nous devons veiller tosili tozwi pole malamu tosenzela cela maintenant ete makambo oyo oui, les soucis de la vie esalama na biso te, soucis notre vie basusi ya bomoi eza kopekisa biso tosalela nkolo et ouvertement. po tosalela epolele. Lui-même n'a-t-il pas dit ye moko alobi te par nos soucis ata basusi na bino bokoki kobakisa tal mwa eteni moko na bomoi te na bomoi na bino. Tenu de Dieu en s'inquiétant. Tout au contraire, il s'est plaint, non pas comme une plainte, mais comme un fardeau. Azo milelela lokola komilelela te mais lokola mukumba Être détruit wana ekobebisa biso na makambo wana po te toza na bomoko na liloba na Nzambe. Oui, bongo comme ça. Eza bongo Insouciant, pas insouciant, donc il ne se plaigne pas. Bazo milelela te là où il n'y a rien à chanter, bako yemba esika ekise koyemba te ils chantent. Bazo yemba, ils ont la joie de vivre. baza na bomo ya kobika esengo ya kobika. S'ils ne sont joyeux que du fait qu'ils vivent, ils respirent. Ils ne s'inquiètent pas du tout de ce que le lendemain leur apportera. Bango soki baza na esengo na lolenge te esengo na bango ezopekisa ete Molimo Santo asalama esala mosala na ye bakomilelela te bakokipe te oyo koyo alobi. Qui puis-je servir avec joie si les soucis ne me permettent pas de me réjouir? Nani yango kosambela po asalela mpenza na bosomi nyonso soki susi ya mokili ekoki kozinga ye te. Dieu ne nous a pas destinés à nous lamenter. Nzambe abiangi biso ya komilelela te ceux qui sont découragés, na kotalela bato oyo balembi na kondima. Abengi biso mpo na bongo te, ya abengi biso mpo te tokambama, mpo te ye moko ya kosunga biso tango tozoya kolemba. Wana yango nde tolingi kolela lelo oyo na motema na biso mobimba aya kosunga biso. Il s'agit réellement de recevoir la force. Esengeli nde kozwa bokasi ya kokima mabe maso esengeli eyela biso. Selon Luc 21 verset 30. Kolanda Luc 21. Le Dieu tout-puissant Nzambe na nguya qui a fait preuve de tant d'amour à notre égard. oyo atalisi bolingo na ye epai na biso, Preuve du même amour les uns pour les autres. alobi na biso tolingana mpe biso na biso. Se créer une atmosphère divine kati na biso tozala kosala lolenge ya molimo kati na biso ekamba biso tozala na bonsomi na yango. nous puissions nous approcher librement Bongo nde topusa na pembeni na ye devant sa face. liboso na elongi na ye. Prenons-le comme sujet de prière directe. Tozongo lokola lolenge ya kosambela Au verset 36, comme epai na ye. prière. Luc 21, verset 36, veillez donc. 21-36 Luc Priez. alobi bosenzela bobondela po te mokolo ngo ezwa bino te, De recevoir la force. po te tozwa bokasi totelemela oyo nyonso soki koyela biso. Il en ressort aussi clairement. Kuna polele mpe ebimi Enlèvera les siens kolo que les jugements akomema baoyo ya ye liboso ete lisambisi ya kafukafu esalama. une grande espérance, mais nous avons une espérance vivante. Toza na elike ya monene kasi toza mpe na elike ya bomoi. Une espérance qu'il a lui-même rendue vivante Elike oyo ye mei akomisa ngo bomoi par les promesses na bilaka oyo apesi biso. et
Nous voulons nous accrocher à cette espérance. Tolingi okangama na libiki wana tikelo na suka. Maintenant, frère Rousse nous parlera encore. Awa ndeko Rousse akolobela biso pe Je lisusu. demande que nous puissions nous asseoir tous sur les premières rangées le mercredi soir. Tant on a 50 enfants na biso mulongo na yambo. Dans les yeux. Mais pour que nous puissions vraiment Dans la prière. Po totala na te. Ouvre son cœur. Metomi pesa na malombo eke moko na moko fungola motema na ye akoko kobondela et hâte d'enchaîner avec la prière. Akoba na L'autre a terminé. lolombo na muninga pe asukisi ye pe akoba. Seulement, c'est pourquoi nous devons prier. Ndeti nango Comme ses disciples. esengeli tobondela lokola bayekoli na ye oyo basengaki nkolo lakisa biso ndenge nini ya kobondela. Parfois, souvent dit ici, aucun de ses disciples n'a demandé, Seigneur, enseigne-moi à prêcher, enseigne-moi à évangéliser, enchaîne-moi. Moko te na bayekoli na ye basengaki nkolo lakisanga nde nini ya koteya lakisa nde nini ya kosala evangelisation kasi balobi na ye ke lakisa biso ndenge nini ya kobondela. Amen. Mais si le Seigneur Kembo na Nzambe nous entend prier selon sa volonté, de sorte soki nkolo que nous recevions ayoki biso kobondela kolandisa na mokano na ye ete biso tozwi bosukisami kati na mitema na biso présenter aujourd'hui devant le trône de la grâce. wana nde lolombo oyo tolingi kotalisa liboso na kiti na ye na ngolu. Et nous avons alors la certitude. Bongo wana tosukisami na mitema na biso te malombo na biso ye ayoki yango. Dieu est vivant. Ebele bayokaka motema balembaka na mitema kasi Nzambe aza na bomoi. Il ne peut pas nous abandonner. Akoki kotika biso te. Alléluia. Alléluia. Il mènera merveilleusement son œuvre jusqu'au bout. Akomema solo solo musala netikino na suka. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue à Frère Rousse. Boye totombeli ndeko bola boye malamu na ndeko Rousse. Et le temps passe très très lentement. Ngonga pe ezoleka peza malembe malembe. Nous sommes reconnaissants. Kasi tozongisi matondo. Nzambe apambole yo ndeko Rousse. Chers frères et sœurs, je crois que nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose de Manembele pe basi na banze toza na posa ko bakisa eloko te Nzamba si alobeli biso. les hommes. Biso lokola bato Nous ne pouvons que prendre à cœur la parole de notre Dieu. toko kozwa na mitema na biso liloba na Nzambe na biso. Ne nous sert à rien. Si nous ne prenons pas à cœur la parole de Dieu, Soki tozozwa n'écoutons pas liloba na Nzambe na mitema na biso boye litomo moko te eza litomba moko te eza qu'il nous a toujours parlé. ye alobela biso kaka. Oui, il est toujours plein de grâce et d'amour. Iyo atondisi mpenza na ngolu na bolingo Pour écouter sa parole. esengeli koyoka liloba na ye. Oui, ce qui m'a frappé dans ce contexte, Oyo etuti ngai na lobelo oyo nous ne pouvons pas nous contenter de prier pour que tout aille bien. Car notre Seigneur a d'emblée esengeli kaka te tobondela à propos de ce qui allait se passer. po te makambo eleka Les malamu. paroles de Dieu sont-elles les paroles Kolo na biso atalisi biso nini yango esengeli eleka. Le maître a dit c'est accompli. Ce n'était pas un chemin facile. Ezalaki nzela ya pete te ezala nzela ya mikakatano oyo esengeli tozwa oyo nkolo na biso azwaki. Arrivera à tous ceux qui veulent vivre. Oyo wana mpe ekoyela na bato banso balingi kobika na lolenge ya malamu bakozwaka nzela ya mikakatano. Il y a C'est une vrai. consolation. Lisungi Nous ezali devons tenir compte esengeli tozwa yango na mutuya que le Seigneur nous a laissé. nkolo atikeli biso. Il dit ici au verset 18. Alobi na molongo zomi na mwambe Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. kasi akolinga te Par votre personne. mwa suki moko te na mutu na biso ebunga. Et nous devons tous le prendre à cœur. Esengeli tozongo na mutema na biso. Et j'ai remarqué, Namoni
ces précieux, bien-aimés frères et sœurs, veulent à tout prix être parmi nous. Molingami Persévérer. oyo alingaza la kaka na biso Parole, quoi qu'il arrive. ata konini kokuya L'ennemi est rusé, qu'il essaye de différentes manières et à travers différentes personnes. azoluka munguna Et na bele ya bato na lolenge nyonso tu ou d'un ange, na lolenge kutu ya malamu d'une manière ou d'une autre. po te abebisa biso lolenge songolo mpakala. Ici, il est dit que nous devons Kasi awa elobami persévérer de manière ferme, esengeli persévérer avec foi, toyika mpiko confiance. na Les elikia paroles de Dieu sont vraies. pamba te oyo nzambe akani ezali malamu mpo na biso. Oui, j'ai lu dans le prophète Sophonie. Natangi na prophète Sophonie La Bible et la parole étaient devant mes yeux. liloba ezalaki na miso na ngai ntango nafungoli biblia Il est dit, elobami kuna la parole du Seigneur fut adressée à Sophonie. liloba na nkolo elobami na Sophonie Nous pouvons être sûrs que c'est Dieu qui a parlé. esengeli tu ndimama ke nzambe nkolo nde moto alobela ye Et que cette parole a été conservée jusqu'à nos jours. maloba yango babombi yango Par la grâce de Dieu, nous tikino pouvons na ngonga na biso oyo ete na ngolo na nzambe et tout ce qui va venir. tokoki komona maloba wana Et nous n'avons tikino na maso oyo esengeli eyela biso. perplexité. Et j'ai pensé, et le frère l'a dit, le frère Franck l'a dit, les gens cherchent conseil. Na Les uns les autres. ndeko Frank alobi yango bato bazoluka toli. C'est ainsi, ils sont devenus perplexes. Mais la seule chance, bien-aimés, c'est que nous n'avons pas besoin de devenir perplexes. Il est notre conseil. Biso Il a donné le conseil. toza na posa mitungisi te. Et en tout temps, Ye azali toli na biso. Na tango iso azopesa biso toli nzambe azosunga biso. laquelle nous pouvons nous appuyer. Oyo kani esengeli biso tokangama. Pamba te eza maloba bato te. Kasi eza liloba ebimi na monoko na nzambe maloba kani oyo esengeli tondima na motema na biso mobimba. Les prophètes, et ainsi de suite, bien-aimés. Aussi vrai qu'il est écrit ici dans Sophonie au verset. Lokole ekomami na Sophonie Seigneur fut adressé à Sophonie. liloba na nkolo elobama na Sophonie Et si cela, kembo na nzambe ezala na nzambe na biso. même si cela doit encore arriver, et cela arrivera. Atako wana esengeli ya kasi yango ekoya. Puis ces paroles qui devaient être prononcées, nous pouvons alors dire, Seigneur, qui peut s'opposer à ta parole? Maloba oyo esengeli elobama tokoki koloba na nkolo nani akoki kotelemela maloba na nkolo Capable de le faire. moto te akoki kotelemela yango. J'ôterai, oui, j'ôterai tout de la surface de la terre. Bango nyonso tu mokili momimi baza kotepatepa. Toi ou moi ou les grands Yo na ngai de notre époque na eloko na biso oyo ne sera capable. moto Bien, te mes frères et sœurs, akoki nous le voyons bien, ils sont banombeli mpe basi ils ont peur. bakoki koloba ngo ndenge mosusu te bazo na C'est bobangi étrange. Quand on traverse la frontière, ntango tozokatisa frontière ils sont tellement curieux et posent des questions et veulent savoir ce qui se passe de l'autre côté. bazotala Et qu'est-ce que c'est? C'est bazotuna nini yango ezoleka na ngambo la peur. kobanga. Ils veulent savoir ce qui se passe. Balingi bayeba nini yango ezolekana. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Toza na posa toyoka mawa te C'est le Dieu vivant. Amen. kaka nzambe moko na bomoi. Oui, nous pouvons mettre notre confiance en lui. Ye esengeli kotia confiance kati na ye mpo ye akokokisa manso oyo ye alobi. L'information hier. Mais l'ancien chancelier allemand, bien autre s'engage à ce que les grandes puissances restent en contact permanent parce qu'ils craignent. Bango bazoyokana mpo bayebi ke bampasi ezokoya. Chancelier Allemagne alingi te bamikonzi bazalaka en contact ntango yiso mpo bayebi te kala mingi te mbebe ekosalama kasi biso toza na bobangi nango te. Vers le Seigneur, c'est lui qui leur apporte le réconfort, la satisfaction. Kolo ye moto apesi biso makasi ye moto apesi biso koyika mpiko. Contact les uns avec les autres, alors rien ne pourra arriver. Bien aimé, ce que la parole de Dieu nous dit, aucun contact ne servira à rien, mais la chose se produira. Oyo nkolo alobi yango ekosalama bato baloba ekosimba te ka oyo nkolo alobi ekosalama.
Nous voulons être prêts. tolingi kobelema. Le verset 36 dit, veillez donc toujours et priez. Bosenzela na 36 bosenzela bobondela mpona kozwa makasi ya kokima kanda ezokoya. Plus que jamais, puisse le Dieu fidèle exaucer nos prières ce soir. Nzambe azali sembo akoyoka kolele na biso na poko na lelo. Mais nous voulons prier pour qu'il nous écoute et que nous soyons prêts. Tolingi kobondela boye na boye te mpo te ye ayoka biso tobelema. Nous ne savons pas si nous nous réunirons encore une fois. Toyebi te soki tokosangana lisusu. Voyez-vous, l'un comme l'autre est parfois si vite arraché à la vie. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Ayebi te ako kolonga ete amipesa mpona makambo mokili ayebi te lobi ya kosalama nini. Nous voulons être prêts. Tolingi kobelema pour que nous ntango ya kobenga biso puissions venir. biso tokende. Et même si cela doit passer par certaines difficultés, notre frère l'a déjà dit, esengeli kolekana devait arriver. na bokokoso Nous devons aussi kokoso dire, oh Dieu, esengeli eya. si ce chemin est préparé pour moi, Soki nzela oyo toloba na Nzambe soki nzela oyo ebongisami mpo na ngai un autre chemin. naza na ntina koluka nzela mosusu te nakolekaka na nzela ya kokoso. Mais il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Kolo ye moko ntango kenyango eyelaki ye aboyaki yango te me alobaki nkolo soki mpo na ngai kasi tika te mokano no esalama. Mais comme il veut, comme notre Dieu. Ezali biso mpe eza ndenge tolingi te me ndenge ye moko alingi. Parce que maloba na nkolo na biso azolobela yango azolobela yango epa bayekoli na ye ndenge mpe azolobela biso mpe lokola na ntina na molende bokolonga. Nkolo na biso alobele biso eza maloba libungutulu te eza maloba solo oyo alobi ekokokisama. Nkolo apambola biso iyo. Et que tous ceux qui l'ont à cœur ouvrent leur bouche à tour de bato oyo baze na motema bafongola bibebo na bango bandimele na motema mobimba afin que nous puissions tous prier. totelema bongo biso baso tosambela banembali mpe basi. Kolo na likolo ensemble tolingi elongo élever ton saint nom. Totombola mungongo na yo. Si nous présenter devant toi avec les requêtes qui nous ont été transmises. Toya pe liboso na yo na malombo bapesi biso. Devant toi, oh Dieu, particulièrement frère Gaïla. Oh, ndeko Gaya na baombanso mpe oyebi makambo na bango mbanso oyebi nini banembeli mpe basi baza nango mposa kolo kolo na ngai bazobanza ete makanisi na yo toza nango liboso na yo. Adoration à ton nom. Seigneur, nous te prions en particulier. Toi des malades. Banza. Batuna bokono. Yokela bango mawa. Nyonso pona lukuma kombo na yo. Komo le kumisama. Sala eloko pona bango. Pote basanzola yo. Bakumisa yo. Pona makaminene oyo sali. Pambate okotika kosala mosala te. Ozali ndenge moko lelo lobi na lobi nangolu oyo pesi biso tobika ete oza na baoyo ya yo koyeba ete oza na baoyo baza kotatola kombo na yo. Et que tu es avec eux, même dans les heures difficiles. Ozana biso pe na bangongo ya pasi. Kotika biso te. Tu étais avec eux, ô Seigneur. Ozana na bango. Zala pe na biso elongo kolo. Na kombo ya mutuya ya Yesu Kristo.
Pambola biso. Pambola biso week-end oyo. Nous ne savons pas combien viendront. Toyebi ndenge nini te. Ce n'est pas la quantité qui compte pour toi, Seigneur. Kolo. Tu peux parler. Eza mutu ya bato ezotala te. Ezali oyo ya yo nde esengeli olobela yango. Adoration. Masanzoli pe lukumu na kombo ya kitoko ya yo ya nkolo Yesu Kristo. Alleluia. Amen. Amen.